Bonjour la famille, bonjour, coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour à tout le monde. Coucou, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, bambote ebele bisika bizuibino, boboto bondeko. Na kati ya mabota na bilo bandeko na ngai. Sika na tia lumière awa, c'est noté. Lumière wana so ekufi. Toza molili makasi. Voilà, bandeko na ngai, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très très bien. En tout cas, Nzambe azosala grâce bandeko na nga. Voilà, kande toya kande na prometa ki bino na bayi na bino na koya na ya lokola policière de la presse. Cause la policière de la presse, finza bandeko na nga, soko kebite okbato okofinga mais après mission. Bo like, bo partager mission et ça la bien. Tozaka wana na katikati to pesaka conseil mais bino mo boyebi atoza na katikati moko mona aka aza lésé surtout sur la policière de la presse. Alors émission ekoya sima ba finga ba loba ba kende gauche ba kende droite awulu wala likamba la moto te na yoka te na mona te. Voilà, shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom biska bozali, merci naba nzembo nabino, o esala aketo adoré, to kitisa trône yankolo, tango tozo sambela, en tout cas bambote biska bizubino, ba bonjour, ba bonsoir, naba Batunio so balandaka la danoise, église ya MME, église ya Bima, ba témoin de Jéhovah, ba armée d'Isali, néo apostolique, en tout cas bino nyonso, ba bonjour bisika bizui bino boboto bondeko na bandeko na so ya bino moboyebi ya église catholique. Église catholique abari na bandeko na ça qui sangani na ya Kivu, en tout cas moyo na bandeko na ça Kasai bambote nyonso bandeko na ça Kinshasa, en tout cas na lingi bino mingi like mission partager zwa moi en plus tia moi en plus et ça la bien makasi bandeko nanga parce que tozo vivre toza na danger moko surtout biso ba youtuber na ba youtubers yango balobaka soko za youtuber soko za youtubers zala na yo na au milieu du village kola ki sa position na yo te et salaka kitoko te moto ya lobango aniata penza lobalo moko ya solo bande konanga moyo eza makasi lelo na kati ya UK na London bande konanga en tout cas moi kopo ati kopo café et ko sala kitoko makasi mais moyo eza makasi mai nde muto eza na top mai eza na top bière pe oh ya pio makasi eza na top mikolo yo Ah, et ça va très bien. Et puis, moi, mon bomoni, ma pio penza, waouh. Et où tu viens na kati ya frigo. Voilà, bande konanga kola la kola muka, kandege total ka, il a danoise au monité, bande ko vraiment na mona quitté, bino mo bonde kano yeb sabino ke non, na un peu na problème na liboko, na vraiment, c'est ça quoi, Isaac penza, ils ont vraiment opération. Alors nazo natala kitala penza ba YouTube te puis nazaki libanda mboka nazaki na France nazongi dans 2 jours awape nazo bima lisusu nazo kendesko na Belgique. Ouh mama enzo ya uti libanda na fungoli poni na fungoli garden nzo imoka koti awa mami voilà ah oswanga te di bozela ninga bima abimi bozana kanga porte ya garden o kabaka ta nzoi ya mikolo ba dérangement moko mike soki bana te comme so banzoi bana batu bana bango te ba vai na bango na ba chambre à l'esco et komenga banzoi. Voilà no kende pe moi Belgique dans 2 jours awa ezaka ba vacances ko beta moi tour et puis voilà OK maintenant où me la mom ki na Belgique. Alors bandeko na ngai na ye parce que toyoki ka na YouTube kuna etelemi ndeko mwasi na kombo ya Irene Masiandoki to pese bambote belé à partir ya Kisasa ba bon séjour kuna na kin et puis na ndeko na biso mwasi kutalinga ngate wana nani kombo na ye Mida la Taylor biso awana police de la presse totanga ba kombo olinga ngate problème ezate. Bandeko bon ngana na lingana zala un peu moi tribaliste wana ezanga eza yote
O mona bandeko na biso binga ba journaliste oyo bazalaka bato Kasai pono mona bango ba betani ba bordure ezala moi passe. Mais o mona kaka biso bato bazaye oyo kaka Joël kuna na mama Kongo bato bazaye mi de la taille d'or na Irène Masiandoki mutabazaye. Au moins, on mis dans la télé autant qu'on a la mission. Et on a la télé, bino ba songi songi boké. Là, dans notre qu'on a le bel yoboy, a finginga, biso na biso bato bazaye. Oyoka kuna mida na maman moko boy a commencé à neka mission. Moi, c'est à Koffi Olomide. Kombe kimingaye. Mode mado na ebisote. Mo bato bazaye. To yoka na te na média. Pourquoi? Mais au moins, peut-être que bato na mba obeta na mitou. Ba okote la lem sous sila mutabanduntu. Au moins lem sous belle vie mutabazayi bino batabazayi ndi bo finga makolo poussière. Au lieu bo soutenir mutu na bino ke ana bazayi pe tozana lor mbongo ayembaka. Tika tato soutenir ye. Ah tozana Marie Missam pe à son âme. Biso kaka nanga na kati. Au moins pe na ye na beti ba bordir et pas Marie Missam. Toyoka na te. Bandeko moko to sala mabe to solo la kaka. Yango bomo na mo makam na biso na bazaye e na ba Kongo ba ko benga ngo ba Kongo. Po anga na longo ne poka bazaye bo comprendre nga. O mwaka mutu moka ya ba Kongo nda ya ofinga ngai. La de nota basuki mabe basuki makasi. Ozanga ba periki kuba. Ba diodara benjir moko boye ezala ona so comprendre yango te. Ah bandeko na ngeza pasi bandeko na ngai Masiandoki akei Kisasa akei Kishasa akei na ye vacances nde basala bambongo na bango ndenga pe na okena nga vacances na Maroc na bona nga Kisasa ndenge pe ya poni na ye Kishasa akei kuna. Bandeko kokoma Masiandoki akomi na Kishasa azali mopanzi sango Masiandoki pe ayebani na ndenge na ye bandeko nanga parce que lelo bato ebele baye na réseaux sociaux malgré bato baya ebele mais mwana mwasi wana nzambe penza pambola ye na réseaux sociaux na masolo na ye soka tie masolo na ye en tout cas soka etalamite à 5000 ekosa azaka ba 10 000 ba 12 000 déjà sozo tala mabongo olia penya mbongo kitoko. Bandeko na ngai na ndenge toza awa na réseaux sociaux muto nga na yebi ke asalela mbongo ya réseaux sociaux asombelango 4 ndaku. Quand on dit ndaku bandako pamba ba terrain te ndaku penza ndaku batonga bandako kitoko ya kitoko o nga na monanga bapesa ngango na privé balakisanga asomba 4 ndaku azana bana 4 eza Irène Masiandoki. Banda kwa kitoko asombango na mbongo gauche droite ya musala te mbongo ya YouTube na yoka pendeko na biso mwasi to pese bambongo bambote belé Laure Marie Laure toujours na confondre bango na Laure bongo ayepa somba ndako na ye a mbongo ebele na crédit donc asong saka lelo mu crédit muke mbongo ya réseaux sociaux. Na kati kuna ya Edmonton asomba pendanda kune presque cash bandeko. Alors bato biso so to tikali ezaka bambongo moto zo na biso ka ya bongo kaka boba msu to yebite muto ya bombani pe to yebite menga na oloba oyo nga na yebi na réseaux sociaux. Alors Irène Masiandoki akei Kisasa akomi kuna bino mo boyebi a collaboraka makasi na Olga Kabelo baza penda bato yo basoki batikala même pas koswana pona nga moko pende na zabo to swana mo mkena Irène mais Olga Kabelo batikala koswana te incompréhension etikala kozala te. Olga Kabelo ake kofongolisa salon na kuna so pesa fongolisa so pa uti kofongolisa ya basuki na ye kuna na Kisasa moite ba perruque ba nini ba VIP. Alors alinga kia benga bato ba yebani bato basala basuki ba ya pona basalela ye publicité na batu wana oyo bazami bale wana oyo bakoma ko bundisa batu na monde ya théâtre baza bandoki mi bale bazaka bandoki pona bato pe bazana bonzambe
même Yesu Masiya tika ko bundisa batu ndenge wana te. Bangana mona bango mibale na sila na belle vie baza bandoki. Eza normal te. Makambo ezo soignisaka batu boye. Lokola belle vie ya lingaka ba periki penza te. Ya za mutu ba suki ya maboko. Mwaye Olga Kabelo abengise na salon na ouverture ezala ete. Lokola sila ye mutu abwaka na ba periki bande konanga akendeki kuna. Na ye Irene Masiandoki na sila bakei kosala ba periki esika moko. Mais oya Irene Masiandoki ekomi ba kubuka. Mais oya sila ebimi ba brésilienne, ba péruvienne, ba lobolo baka banini. Est-ce que ça normal? Batu bake epa ya mutu moko. Biso nyo sotoke epa ya Berberi. Nga na poni robe na nga oyo. Nga ngo makase umele nzuluka te parce que c'est véritable. Yo pa kotika na Berberi ozu chemise. Mais ya yo ekomi ya yo nde chemise ya véritable. Ya nga nde komi robe moniato. Est-ce que c'est normal? Nyo sona pona nini tozo fingana na likambo ezanga tina. Bandiko nga na mona te. Et pas une belle vie leki na télévision. Ye moko belle vie bandi ko finga sila abandi ko finga ye. Ye moko pe nani oyo soki batu yo so bokote la ka na poto. Soki sila aza ye moko afande bandi ko finga belle vie. Est-ce que bino moko bo raisonnana ngo place wana te? Parce que tout le monde a confié sur les caméras, a clashé pour na fali. A clashé boito. Et puis, a position pe kofi mouka lobaka. Fali pele msoa le kakape. Alobi ke ngana ali kolo bono. Mais to yuka ba sila wana te aya ko loba. Po na belle vie boye. Mais ce ko bino bolata bango na nzoto bande kuna ngai. Ba ko loba ke boza bambua na bango boko silika. Po eza normal te. Même ici boko linga bango do bokomi ko kengela na sila ngo azala na camarade ya nani alia na nani. Est-ce que ça problème na bino? Tango bino boyebi ke Olga Kabelo wana azali mutu ya Irene Masiandoki boyebi yango très bien. Oya bosani yango azate. Fale boyebi sa sila akeno sala suki kuna te. Oui, on est bon, par exemple, banasila, kokende ke pa ya Olga Kabelo te, parce que Olga Kabelo cause la traître, a solo la kana Irene Masiandoki. Bino bokanisi ke soki lelo, vraiment balubi ke basa la sila mabe. Bande kunanga. Tocha ke balimi basa la sila mabe, bande kubolanda la boke binyonso. Yo ngati bakole kananzela ya Olga te. Soki penza Irene Masiandoki aza mutu ya nani ya nani ya belle vie boloba ye mutasale la kaiba ba filme atini la kainga pe no mono ngoma bete yo kantika ndeto vanda ka boela danoisi ba émission ngo ba idée ngo na bandozo wapi na tala ka pe be émission baninga na zui ba idée batu pe ba benga ngala danoisi tala idée boelo belango bino batu boloba yo kanti makamnyo songa na yaka koloba na mnogo na ngana yaka koloba na bino awa ezala ke utele pananga. Alors si la peine ngazalo yo kati ba film nyonso asala ka yemta komarango même Kofi banzemo nyonso yemba yemta a composango même il fallait banzemo non il y a seulement des gens aussi ayebi ko yemba te mazana ba idée apesaka bande on a poni kozala na buzoba boye toza quand même na poto to swana ka pena bandenge moko batu baza mayele. Si vous avez belle vie, ba film, ou bien ba idée, et pas y a Masiando Kateke la raï. Si vous passez eza wapi, bande kunangai. Tous à la bana mayele. Tous autant bo finga bongo, et bimisa pena boza ba zoba ba sendi, ba nyangala kata na so comprendre te. Bande kona zonga non na sima. Soki lelo balingi ba sala sila mabe, bino bato bo kote la kasila, bola ndanga bien. Boye baketi bo kote la kaye bo protéger kaete muta protéger ka biso ezaka nzambe bo ata bo saleli si la ba prière bo protéger kaete mutachaka loboko nae si la banda botama abotama aza SS ti si la komi lelo binote mutu bo protéger binote ti si la kenda na end basa le opération bino te mutu bo protéger. Alors bino bato bo kote la kaye bo kanisaka te ke bino bo protéger. Nzambe nda protéger kaye parce que ndenge ya bino bo yebi bino
boyebi ke Irène aza na kisasa. Irène aza mutu ya belle vie ndenge bino booloba. Mais Irène ye moko lobi aza mutu ya belle vie te. Sikoyo bino nde boza wana. Ya na olobela ba fan na olobela no ba kroni mama te. Na olobela bino ba fan. O boya utia ba commentaire, bozo mata, bozo loba, bozo finga na landeki na ba live ya bato ebele na koma ki curieuse. Bozo mata na ba YouTube na ba TikTok. Oh, Irène azolinga sala matalana. Non, le bien non côté Irène non na kenan côté yande ko moi na msote. Siko matalana ngo penza ya kokene ko sala ye Irène ngo. Nazo mona ngo te. Nani ngo yebi Irène masiando kite. Biso ba TikTok nane bandite. Biso tom to ye na YouTube awa to kuta ye déjà donc soka koti donc ye mutu asimbi. Asimba ki asimbi YouTube na poto na oloba ya biso bata poto muto telema na Irène azate to ndima rape misala baninga to ono muninga kufite pesa yena no ba mo ba lo ba fleur na yo azo mériter. Ce n'est pas normal. Biso to yeko kuta yena media. Biso pe to landi mo exemple na e to ye pe to koti pe na masolo ko beta pe ko développer tina ne pe to tika ye na masolo biso to koma sko ba analyse ya tika la kana masolo na ye wana pe carton na kati lelo soka beti pe lisolo boye 12000 pe mata likolo vu déjà na YouTube olia kitoko 12000 olia bien kolia kitoko bande kona ngai bato ko ba osaka ba 1500 ba 2000 ba okata YouTube ite. Cela veut dire que ba olia pe moi bambongo na bango mike. Bon sko ye mutaliaka ba mata likolo wana bande konanga. Siko soki lelo peta ba beke ba sala bekam na bino mam na bino basale ma be. Belle via ko pe ko utiliser nani Irène bala moko soka lobi na Olga Kabelo ke periki wana ko latisa mam tiango poison tiango eloko bo ya bako tia. Oya chete mbaya okata musa pia suka. Parce que Olga yoke laka Irène masiando ki de A à Z. Ngato no yebisa bino na yebi. Na yebi. Ayoke laka ye. Et puis lelo pona Olga comme Olga. Ba meche bandoko teka maboye. Lelo pona mam sinabino. Aya kokota na salon Olga. Mutu atomboli Olga. Ezali Irène. Olga bandana masolo Jonas e bandi ko pata akei bagyoso bakota basoba ba periti lelo Olga sala kombo na ndenge pa kindeki pa Karine Mokonzi susu amati lisuna ndenge baswana ti lelo bande ko nanga oyebi ki afutaka Irène combien par mois so muta ofuta muta partir à 350 € mata likolo chaque mois pour na ba publicité chaque mois pendant ce qui 3 à 4 yango tozoke. Cela veut dire kayebi ka gagna ki belé Nanzela Irène. Siko tangu ye mam sinabino akei kuna epa ya nani akende ko sani pona yebi ke ye moko mam sina mutu na e ayebi te ke Irène masiandoki égale Olga Kabelo soka kende ki pona yebi ke bazala kana bango na problème ite bino nde bonyo kwa maka bino batu bo vande la kaye c'est normal ngana sina comprena bino bolia kambongo na sima na e bosi bolakisa yango pe ke bolia kande mbongo bolinga na bino yete parce que na okama kuma Congo qui se respecte oboya ndeko no belle vie pono kende na e pasila tongala na mona kiango na entre parenthèses na musique ya Fali bangala nyoso oyo balingaka Fali te ba youtuber na ba youtubers exemple na opesa ya mwana mobile na opesa bana basi te po minoko eleki wa balinga ko swana mingi na ba youtuber ko sala nga ba live na boyi bazela kala labda na zolobani na pesika lokola bakali mwana mobile mongala tango kaka Fali yembi 207 o ba yemba ki pa Fali lobby ebomi batu na report tela batu nde bakufi esala nga pasi mbamona kanisi Fali na bibandeko bozoka te bazo mbela mino 207 oyo ema 207 oyo ebomaka bozoka mbata kaka ba congolais bumi batela pe malamu ke nota makolo biozwa monto sopelo nini adwa ngaso na kesa sana ko mata na 207 wana tela kande ba oyo melongo bya nzembo ngape na comprendre bisi nini yango ebomaka batu
207 yango ezaka na ba frente et soko eza na problème na construction nango bozongisa ngo na compagnie ke ba frère nango ezosala malamu te guidon nango baluka bien te congolais na yebaka te voiture ezoboma bato bozokende kosomba ngo kaka ezalaka na ba 207 yango ezalaka compagnie privée ou bien ezalaka ya l'état. Moi je comprends pas. Bandeko tozongisu na makambo ya ba Olga. Alors tant yena nyake kuna bozana lakisa bino bakomi koloba balobi nini Irene Masiandoki azalaka mutu ya soki ya nani ya tel o babengi soki ya mutoni ya belle vie ake kosala nini akende kosala babe nini moi snap ni soki nini na mams na bino e bimisi ba problème akosakana te bande ko bozana lakisa bino ngo feza oyo je crois yango bozela nanu akende basali coupe na ite so eza na musique te eza na musique te bozela voilà. Bozana bato eu caniche Olga cabelo anaki na salsa voilà la kata kina kitoko donc on m'a bonga basuki na bonga mina coupe on va se la kena on a mis là le bien de mille tout ça hier donc on va video oyo nde bimisi makambo nyonso. Hey, matalana, bandeko. Mais okutani na sila. C'est normal. Pilo batu bolobela ka sila. Sila ye awa combien de fois to mona binota snap ote. Ata bola kisa bilongi na bino pa sila ngoke boli ata na restaurant. Et loko te. Bandeko. Et loko moko te. Mais soki yake na Kishasa, c'est normal ba kutani et pas ya Olga Kabelo. Atanga so na zakipa Olga Kabelo na kutani na sila. To sala pe snap na biso. To sala pe snap na belle vie. Yango bande ko na ngai bino bato botala ka biso. Boko taka ba guerre ya banasi na pexara bino. Ba guerre na bino nga boko taka. Batu biso to yaka na biso koteka marchandise. To yaka koteka matia to zombongo na biso ba vieux kota. Mais tande to otikela bino ba malédiction. Tande to otikela bino ba division. Sikoyo ye wana te Irene Masiandoki. Tela nde ba bwaki ye pe nani pa bwaki ye kuna. Pomba sen. Ye pe kuna lobi star munene. Boyoki nde sila bwaki ye. Ba vanda ki wana bande kuna ngai. Soki ba lingana ite sila pena okanisa ko linga akenda mi vandisa bongo na ba poison o ndenge komo tambola. Mais tela sko batu ndenge ba swaneli yango. Bande kuna soye ba source pete. Na yika kuna Irene Masiandoki katomboki. Oh botika ngai. Ngaso na nazala ngana likambu na mutu te. Toyoka no Irene. Moi muke après toyoka ndenge ndeko na biso azongisi réponse. Siko bino moko nde boko juger. Ngana otia kutu ba commentaire ebelete na makamba lobi. Mais loka ngana olobake na ba kroni mama bozalaka na milliers de villages. Botika kolata ba star wana ba koma neti ya bino moko. Sila koma lokwa propriété privée na yo. Nani belle vie comme le quoi propriété privée na yo fali kakangande fali mutu musa ko simbate bande ko esopa bino boko bela ba tension pona bango bakipate bomone ferete ye wala neno kangsa photo nana akei base le quoi théâtre faire vedette munene bonga ke sa le quoi linga beta nani mwana mwasi oyo saratola na report bondimi yango lokutati. Mais basaika moi j'ai après ba yokani bazokanga ba photo po ba olakisa bino ke bino ba fan o bolanda ba réseaux sociaux biso kutute me bino bo souffrir pona buzoba
Boko takaba conflit na biso te entre biso na biso ba youtubers. Boko takaba conflit ya ba musicien te ba otika bino na soni. Ba msu boboma na mabala parce que mobali no za muta fere yo za mutu ya kofi ya soki ya fali. Ba msu bobomi mabala po na sila na nani bandiko bazalaka bandoki. Po eza normal te. Eloko ni boko swanela. Eloko ni boko bokela na ba jeton boke ko finga na ba mama na bino ba kufa bozo finga na ndengwana po na sila. Azali nani bandeko na ngai? Ngana ebite. Bobo zwa sila nde boko zwa e. Mais moi j'ai vu sila comme ça. Ngana koli na balipati wana bazaba yana biso. Na koli na zala na omona basila de bazo ya pati tengesana biso ndaku na biso na cité salongo ezati lelo na yebsa abino ezanda ka tengesana yangoyo oleki moko ya mibale ya biso to koli na bana bati sengetana bazawana ba aiki bazawana sana ye moko pe mwana ya tengesana azana to koli na bango oyo musu ya mwasi azaki camarade ya lipati pe bazaba age moko lelo koma na France bande konanga buzoba ya boye ya nini bozo sana kati ba réseaux sociaux ba mama mibimba boy bozo fingana na modèle wana bozo ningisa ba famille ba blessing ba mama ba kufa ba yaya ba kufa no bandeko nanga eza pasi ngai na bima na nga na makambo ko fingana wana nde na oloba boy no saka analyse na fingi ni Irene ni soki mida na opesa ka conseil oya kondima yoki oya koboya vandi nae ata bo mati bo fingi ngai na ozongisa na ngate na ozongisa po ani po na matsango gaz jamais lobita na oya na zongeli ka ba analyse na nga ba prophète eza nga talebele bakangi koketi ndokiti na nani na ba prophétie koketi na oyo nani moi so azaba amibenga ka sirène wana tendresse babimi bandoki bakangi bango na koya pe osango pe analyse mais oui voilà toyoka mwa muke ba kofinga na bango to bandana na oya Irene to zwaka ndambu ebele te parce que balobi ebele lelo na posa oloba lelo na oke nanga basha kalate na okata na ngai ma obima nanga mwa muke ya ke sa mwa basha na sai mwa basha moi kala voilà bandeko moi publicité zwa makasi awa sikanga yoka to na mokete na miniature aussi na esila obandi koloba igre na komi na famille sa komi soki na Abakuk ngai ngani masiandoki nazani Abakuk nazani famille bota nazani warrior nazani soki mususu yazara nani Gaulois naza mutu te naza mutu nzambe mais tike moni Belvi kandi c'est ma copine. Belvi tozalaka na ye tango moulayi. Na liaka na Belvi na melaka na Belvi parce que ta copine na pour votre formation. Mais tozala ba limite na ki amitié na biso. Ki amitié na Belvi et les réseaux sociaux te. Po boyeba. Quand tu vas finir na Belvi, bon mon ate na zo akiti na ko côté la Belvi na sala ngote. Si la na depuis 2014. Ce qui n'a pas d'air qu'on se laisse tes épaules, la pauvre Dadi di Kambala. Mon dit ma papa n'est pas malakinia. Bino ko mona ngana ko sela sila tango bino bo wele la sila boye bien na ba 2014 ngala danoise na yebi sila na ba 89 bo tala bo mona différence mais na ka ko sala ngo matala na ten na yebi na ya sila na yebi na santé na e mais na yaka na ngate siko bino boye ka ko wele la Zambi na ngai ndo boye bani kala ba 80 king ba 90 king ba 2014 ka 2000 boyo kanga 80 to ko ta ba 90 ba 80 ba 88 ba 87 na kama tango basila ngo bazala ka bana miketi lelo e kamisa ngai basila ba bana mikete ba leka dia ba 50 boye ba mo Chemo que si la sali mabeto malamu. Toi na ko sala belle sali mabeto malamu. Et ça niveau na ngai te to za kapeka même ibatu. Neti nga na otika na mona ngeza bassesse. Poto se comprendre bien. Nga na mona ngeza bassesse. Si la sa sœur na biso congolaise, belle sa sœur na biso congolaise. Kaka bino bozo kumisa ba bosala ba moni biloko bosala. Bo kimisa ba tu pembeni ya ba tu bovana bango. Neti nga na fete na vanda ke sika mona sila. Mbala moko na komi Abakuk na nko.
boke sel nga ba vidéo ke maman irène a commis abakouk alongwe ceux qui nazala jamais ni ceux qui famille botate nazala abakouk te kovanda na si les sika moko si la c'est ma sœur quand on fait do mazé mutabongisa kitable na ende mwana nga mutaye kozwanga na porte ona kota na fête ezali ndeko a moi c'est comme les akani orgazi na porte sa fête abina nga tantine Irène bazo tanga ba kombo na invitation nga na telemi na se respecter ba benga kombo na ayi lobi mama Irène Masiandoki akota bata na kombo na ete balobi na kota sa mama Irène Masiandoki nga bi problème tabi mama landanga tokende na landi orgazi na ye eko placer nga tina mesi sika basila bavandaki na loba nini na vanda na meso te fête na nga te fête ya domazé tous a quand même civilisé tokoli na poto toke quand même ba classe Christ tout comme ça biso ba imbécile te après tout ti pe na kati ya fête ya domazé ba chepe ye kaka nani Irène Masiandoki mesa moko na sila ba chaki e po ani po ba yebi ke na kati Europe awa azali star munene to wanga na ngoti et puis aza star munene amona na kabatu ba mona kaye asala ka ba live ne azomona na okoza la star munene me ozen koni ba o mono te ba yebi yote donc ye amona naka yangwana tango pa kei kuna ba o che sika moko na sila donc pona domazé aomona ke sila na Irène bana bango ndenge moko bande ko na ngai tamsu ba bien o Irène azana ngo sila azane pe na ngote bande ko sakante ko zana na nationalité est-ce que sila azana nationalité a poto et bino bosana na ba bien ngana na bongo te le fait que na passeport rouge et l'équipe bongo nyonso et l'équipe ba millions na bino ba milliards na bino bozana ngo na kisasa toyokana a na la moki bokomi ko finanga eza logique te ndetinga bo finga pona sel binomi to zabatu bo finga be fu be ko se bo moninga lo na pokwa to lobby na zana be bo lobani bonga na ka Kinshasa nyoso wana yaka non na zonga te sanke na mona be vina mona dina na la douce c'est la famille. Si la tokute na c'est la famille. Pourquoi vous avez divisé Batouboui? Baser nanga, toluka kimi na batunyo son. Tribunal nzambe gozala. Bilo ko se eza bilo kata mkiza ba fitilité. Pourquoi ko vanda? Oko se la munde tinga penza boko singa likambu. Ke na longwe soki famille libota po belvi aza na mbongo na ko futanga te. Belvi so la bina ke pa belvi sipra pesa na $1000 na ozongo na nkono ya parce que copine nanga. So la bina be rasta la kabela na mbongo so na zangi na osenge pa la ser na congolaise. Po na zangi fo na senga na okeyiba te. Logique eza bongo. To za batu. Po na kokipe na zanga na ko senga si la $100 te. Au kabela na so bazana nguti. Belvi na mina ke pona belvi na ye pesa ngambo pesa nga parce que da ser nanga na sola na belvi bien. La komana kana belvi c'est ma chère. Pourquoi toujours au cause la rabatu makambo? Eloko bo ça même ici là mami sola na bana na yo please. Nga za muta makambo te. Bisalu bekam sola na batu na yo s'il te plaît par l'amour du ciel. Bon mélange à batute. Mon da mélange aussi que la biso mabe. Pour finir sur na réseau sur bébé loko elate. En tout cas, bande ko nanga na liloba oyo na tchemo commentaire. En tout cas, si la paix calme na yo et ça la ragito côté. Net na problème à boy. Tu étais là, yo moko sepeli, o ko pe ko c'était ko zwelongi na ngate. Mais yem tazaki na téléphone azo zoyo pe boy. O yo moko pe o lobby. Mais tango ebimi boy na réseau sociaux ba wani ko finga batu parce que azalaki na yo. O ko pe ko benga bango parce que na totala si la des clés ezalaka sila bato ozolanda wana de shit ezalaka eza kitoko te atande moko pe na belle vie yo pesa na so bato bakomi pembeni na yo bazofinga fo bobengaka bato wana bopesa bango conseil po eza kitoko te po sila soko bengi mutu wana pe mbala moko osali mais yo ko okanza kaka eso na bengi aobalukela ngai do bobangaka bango en tout cas eza pasi esi la bobangaka bango Is that normal? Okay. Bon, nazo yeba pete Irène d'angwa koma ina niveau po na nini alobi ke basalela ki émission ba oloba nae. To mekape ko yoka émission côté kuna mwanda. Bozela volume. Nga za muta ba sentiment te. Nga pona sela mutu musala fois contacter nga. Preuve que bon monaka banini nyoso elekaka comment ba actualité mingi na sala na nga ngote
et l'obité que pour ne pas kolobate non na mona que non c'est le mot gratuit et inisanga na batu na obebi sa relation de kimbongo ya mutazangaka mutabelaka likambo ezwaka muntu to bon sa relation to yebi l'obité ni de matisinga la miniature belle vie bandi ko finga belle vie futa mbongo ya belle vie futa mbongo ya nini na tekeni belle vie nini na déficit belle vie nini belle vie sorry Mama Sila sorry eza genre na fait on va dans cette mida émission na ko sala ngote mais batu ba obenga na za olala mami ba oloba no boy birani ba no boy tala o moni bino nde bozaka na bato ba finga ka bato biso tozaka na bato mais Dieu merci biso bato so bazaka étiqué to be fo ba tout so biso tozaka pe na bato mais toza to yebi ne to travailler na biso mtu ndana ndinga sala musala na ye en tout cas mida na ema ngote na benga kimida lobby a plein life na ye bato bazaki na life bayebi bonga soko tamo na life non zela to kata na bengo ka na life na yo to ba benga na zaki l'église bata pasteur de la foi ba message e kota to na dimi ke église tana ka modèle na bina ki na ngalo binge buna toki na ngai bandeko na kitasi ba téléphone de kikangi yue kanginga bazo finga ngakuna ba mugeni ba ngena kota be mida sa vraiment na live lobby ngamo ko masiandoki na bengi mida na zala message mida komelinga eza téléphone na oyi na bi mida na salio nini mida pourquoi ko sera likambu boy ah mama iranyo po ngako baby sa ba life batu si mutazo bete loko ne foka yo bengo baby sa ba life batu ngabi te ko bete loko te sala makambo ezo sala na mokili pourquoi bete loko ko diambonga mabe pourquoi likambo na salité maman on a la réputation na ngai on ne sait pas bimisanga ba pipa ta belle vie tout bata sila ngana efeti do mazabali ndeko na biso mwana na biso mwasi ndeko na orgazi ay ko zonga na porte za osa na protocole mama ira nikota na tili makikutanga mwana bato aye na respect nyonso abina ndeko na bokotisa mama Irene to kotina mama batu mutu eka fete azaka na sima protocole azaka liboso ba murele ba murezi bake ko placer nga selon ndenge de mazabo ngse ki feti na ye na vandi mama faino baninga na kovanda bate na kotelem awate lobi na kele ba passer de la foi on a kota bazo placer bazo classer ba protocole bazo zo bato bake ko tsanga côté mona ke kovanda côté na pe la mérita ki ngote na logique et ça côté na ngaite bake ko vanda na bitenga na ko tete mais je n'y faut vanda awa na sino ba nite na kovanda kaka te na boy te na bi ko tsanga pensa ba bite ba bi ba vandi so awa na vanda ki protocole mutamininga na osala nini bozo kabola bandeko na biso ba congolais yango na mboka na biso ko évoluer te union fait la force ce qui si la osala musala malamu belve osala musala malamu ezaka ka lokumu ya mboka na biso to mona ka bata Nigeria ndenge bakumisaka oya bango voilà bandeko nanga soki masiandu kasaki émission oyo parce que tangu ma fête wana eleki bino mo boye ba vidéo wana nyoso eleki na ona laxi bino ya salon na oyo azalaki na fête ya dommage nde kuna biso mwasi de l'autre côté yepa ko sala vidéo alobi ah bo moni ndenge eza wana Irene alongwe aba akomi abakouk parce que bota la kutu ndenge azomi welisa ipa ya sila azosala ba snap bota la belle vie azana nyongo na ye azokoka kofuta ngote parce que ye mutu asalelaka belle vie ba nini apesaka ye ba filme siko azana nyongo na $1000 akimi angwana komi na ye nzoka ndeza le kuta balobi pe mwa mobali mo boye azaka lokwa ba deux fois comme soki baza soki barazi so banini aleka ki pa ye ko confirmer oui asalelaka ye bino mo boye bikaka na bato bazaka biloba loba ba mati bango nyonso to e mati kuna yango yepe ayaki aya kusala video oyo alors bandeko nanga tango asalaki video yango toyo kasikoyo réponse oyo ndeko na biso pe ayaki envoyer de l'argent avec Remitly, c'est facile. Ayaki kopesa ye tango ya sali video oyo bandeko so boli bolanda ngo na mobimba na otela binoko ba extrait voilà wana sko asali abenga ki pe na live wana tango ba oloba makambo wana pona koloba ke non eza lokuta eza bongo te ngai na nazana nyongo te bokata boye na boye nande pe ba enregistra ki na ba audio nyonso oya tindaki epa ya ndeko mwasi alors bolanda ngo na bokebi nyonso pa to kena biso na suka bandeko eza pasi na mawa bozomo na biloko nenzo mema ba division oye komi kutu masiando kazo senga ke bakende bango na mida na terrain netre babunda et comme il va bunda bandeko na ngai eza bien te makambo eza kindoki
na mona yango na comprendre kango te. Nga naza libre kotala na ndako na ngata unatalaka sila nani akoyebaki natali sila tango natalaka belle vue nani akoyebaki natali tango na bina ka feri nani oyo koyebaki naza muta feri botika na bino biloko bosalaka ba matière na bino normal ata soko lingaka sila ngo tika sila zala libre ya kozwa ba camarade oya lingi même olinga muta belle vue poni bolika sila ngo zala diviser na bato belle vue zala diviser na bato tete o izaki ndoki boza normal te. Pardon, Bolanda. C'est non. Premier soin na pression de okulala tozo benga. Irani, tia ko benga to komi 1h22 o benga kaka. Na ero to kuta na wapi to bunda. To pesa la rendez-vous na gare du Nord Sundeni bébé. Ma charrue. To so na ka na réseaux sociaux yo olibi tumba. Irene finga moi sa roi David ya ma finga kale on a na réseaux sociaux ma finga sikiana ngote boyo ka voice ala lité bébé Claudia na doki si Irene azobenga ngati ba inerbotala atinde Irene azana kishasa kuna botala konja mutu baby odoki bobandi ko tinda na ba voice bozomona ngai na ke konje na ngande na okende na Maroc boy téléphone nanga fermé ngana kinda congé lokwa mondele nyonso koleka na réseaux sociaux zate soka na idée nanga na ina sali mo video nanga 20 minutes pona nini site nange lala te mengana ya kotala kuna balobini na kota atengaka obe vacances bino boyebi vacances te bino bokenda ka vacances ba congolais penza vacances ya Irene nanga leki nanga Irene kanga na oba phone sala matalana na okuna sala oyozo sala ko kipe mutu te baloba kuna to zate enjoy pona boye o sepela congé no kitoko te quand même obimisi mbongo no ebele pona sepela ma de konanga tani ngo bwa kami na ndako na mboko tonga ndako kitoko vanda na yo yaya inga ba voice azo supprimer tala botala tala sorry na komela ki sorry yaya tanga isinga mida pardon longola kana miniature na sepeke ndo tinga miniature na pomna silate na belvite na bi sorry yaya tala sorry na tindele ki olo ba mida na ba message ni tindele nga yango na sorry yaya botala na minute 1h azobenga 1h12 minutes atindi voice afinga moi sa roi David a supprimer afinga mida fi a donc sorry oyo utinde nini tangu matala nani o bazobenga matala nazaki na sila boy na boy ndeko moi ça ko sala émission ayeko koneka ba yaka toujours ba information batu ba kosaka faut ezala yepe ba kosaki kana bato mo ba pia ba information alongwe alingi susu nani makolo poussière te boy na boy yepe wana koti na live na ye azwa pe mo mbongo na ye tanga koti alors batu tango babengi Irene abenga ki en plein live nde suko ya ye kokomela ye sorry tanga komeli ye sorry akata ki live te azo continuer kaka Irene da ye ko sala live oyo ngai suko yo na yebisi bino tanga suko asali yango réponse suko yango makasi nana ebiso na fia ya pasi makasi bébé fia pasi makasi mutazana contrat CDI chaque mois zozo mbongo azali su na YouTube ezokotisa mbongo fia pasi yaya fia pasi zaka lokola ngai yaya mwana mama fia pasi a passé permis à plus de 2000 €. Bébé fia pasi mida wana fia pasi te yaya adoki azola la te bana mama tala linga zo benga nga yamba to pesa na rendez-vous to bunda yamba to pesa na rendez-vous to bunda bozana tinga no voice no bat ba yota na tongo bibi to comme bitu bat balali na bango yo zo kokola la te mama chérie to so na internet maramba bundeza te toko swana na internet depuis maramba so likobe o bunda na tinda ko tumbula na pesi premier soin ya kasa ki aze lombe ndinga ko sala nge mission no banga yi na niki premier soin ya doki akomi otokutra to bunda voice atindelinga na iner bo mona ba pelle nende ezokota na iner atindi na ba voice a supprimer nga soso o supprimer nga katanga atindi na rapidité na zongo ale na tinza na boîte na nini na congélateur boyo ka voice auto tindi na siko ba famille ya Irene Ndoki bokanga mwana bino parce que yo kufa bokange parce que yo kufa pardon ayo kufa boyo ka voice
Boka voice Irene Ndoki atindeli na buto de lazo kokolia kolala teto kutana ka to bunda teto swana nde na réseaux sociaux to ko swana nde na réseaux sociaux mamba bunde yati ta fille abota na roi David ya solo okiminga poanyo moi Yesu na bota kombe ba na roi David ma charu Irene Ndoki bébé yaya na mama bakufa na sida nini lisusu na bota na roi David bana kombe bébé yoke lokoyo ta fille abota na roi David ya solo tabamida kiminga poanyo moi tembo kiminga na téléphone ya solo okenda koteba makele masolo kuto betela rabatu na ba réseaux sociaux ngo kosa rabatu balanda ko na ba réseaux sociaux téléphone na yelo mutu ngala moi tembe te fou pesa rendez-vous to kutano na France ngala kenda bongo na c'était au fin ba réseaux sociaux na elekela na bunda ngala moto ya pesa na rendez-vous mais ma caméra to kutano na gare de l'Est to bunda mama ba na gare de l'Est boto pour maboko nyonso oyo eza sila mutazo baluka makambo eza bato te eza Irene te eza Mida te eza sila asoka simba eloko nini aningisaka mpona bato bakoma kobundela boye parce que ezali nango mpe likambo ya grave te oyo eti ekoma na niveau oyo nga bima nzambe etianga loboko nakokota na bamouvement wana te o sila o belle vie Kamunuko, pardon. Bana garde l'Est. Na Irene Ndoki. Donc Irene Benga signé bakuta na garde babunda. Bakota ta ba prison. Irene Maswandoki. Irene Maswandoki. Irene Maswandoki. Habita kuta la gare de l'Est to bunda yezo kokola la te na tinda ki otumbola mida la telo ngala yeza ko ngala amtali boma ngana ebisa ki ona amtali boma e aloko so na kize azo kokola la te azo benga zana benga ebo mona oyamba tika ko répondre yeli mwasa ndoki yaka bébé Yemoga lobi azala live comme so mwana popi Irene olobi nazo kima ngai yo na bengi yo na live yamba to osala ba je ya papa na mama na réseaux sociaux ko tuna ngo na ko sini so Valère na bato bakasa ozara danger o Valère yo afi ya mafinga te yo afi ya classe na ko komiso na niveau na kizengi bébé o tuna ngulu otu ayambite Irene yolobi na akima to swana na live yamba oyamba to koma suka bande ko like continue benga na live to swana yani to swana kana privé abenga ngaka zo benga ba 1 heure déjà zo accélérer somo harcèlement l'équipe moi muke publicité au père ba le saka moi muke boye peng bande robozela to lekisa moi muke pa na komi na suka 50 minutes c'est bon to lo bana moi muke non quoi tu comme fille venu là on s'arranga quoi venu là on do quitte au moins mi da tela kala do kisiote voilà to longwa oyo to zope mususu awa bozela musupe asalaki mida asalaki to zope oyo to yokape oyo yango yo donc ce que meka musapina lina mozindo yo muto olemba parce que nga na suba mutu nga pe mutu nga batala c'est tala l'éclairage à makasi mo dégager OK qui ça so dégager te na ba fond d'état ya ponda limbondo te libungi moi ça salité moi ça kubuka ba to comme na suka boyo ka mo muke awa isa moi si mo ya kubuka ya salité ba si mo ya kala ba tampla ma ba kokwa kala yo jeune garçon ni non ponga mobile nga za mukona nga neva bosko yo mobile nga za mukona 30 tala degré ke ya batata bakoko nga so batata bakoko wana ko mati mobile mo akina olinga tata bakoko alikani ya 30 kote ki Mario na mboka ne kuna fo mo na poto mo bwa o dégager te nyame bemba mama na yo Irene yo ki fo mo na poto akiti kini mwana poto so akiti kini fozo ba hotel bien fozo ba pasa bien
o dégager place ba split ezana ba moyo yo tala ninga zo toka o lobela mida la télé zo toka ya moi je suis chez moi na balcon ya mu pepezo ko ta balcon munene tala mu pepezo ko telanga yesko yo na kisasa na ba ponda limbondo ya ba fond d'état ba jeune yo tini lu o dégager te na ba perruque ya ba rouge lo kwa mtaliboma tala siko maboko lo kwa mutakindo timu la mabulu ya makelele lo kwa mutatimu la mabulu bakundela bibembe wana timu la nsiko na manzaka bon tala manzaka lo kwa bakufa lo kwa ba skeleti fi ya salito ya Irene yo Irene yo mnoko wana otela mida la télé yo faux chéri hein aza pe stila peksa batude ki zengyo aba personne na ke defa Belleville 1000 ya opesa ngati zengi mwana pota nzala ke ndo defa donc yo ke ndo defa ne makolo pousser 1000 euros donc yo zana poto ke defa ngana na poto ke defa mutakini mbongo simba te na mida la télé ya mobola teti ngade na defisa ba mbongo jaja na defa ponga bat bana kini ana même ba konifati même bata théâtre ba senga ngambongo na tindaka tuna bango ba solo na kabela bango ko ngai muta théâtre na defisa one na bona bengi pe muta théâtre ya defisa ngambongo ya Gabriel defisa nga 1000 euros ngani no defisa ngani na ko defisa tala fo mwana pota defa mbongo pa makolo poussière kasi bino no makolo poussière nga kanga bino bokoma ba mbwa na parce que ba bola yo Irene yo sala na YouTube ozo mbongo okenda defa mbongo pa makolo poussière ngaso na bila defa mbongo pa makolo poussière na ko defa bola mo na poto fo mwana poto nyama kizengi voilà ça été bien voilà bande konanga to suki wana pona lelo en tout cas bon bolanda bocha ba commentaire na bino elo kana osenga na ba youtubers en tout cas to sala musalo malamu bande konanga bato théâtre entre bango na bango soupe total bien musu balingana na bango parce que na monaki nani Léa asalaka epai ya belle vie et puis to monaki Gabi ya soutenaka nani sila mais bazui avion moko asungi sila ba yeti na poto mais oyo ezake biso ba fan soki ozo soutenir sila nga bien na o soutenir belle vie oyini ngai même na live na yo bima landa nozi bima tolingi ya wate tala buzoba mais tala bango na bango bayinana na bango bongo te biso nde ba chronique mama na ba chroniqueuse toza na buzoba moko nazo comprendre bazo ko influencer biso oromona nani faire influencer bino fali azo influencer bino mais bango moko na structure na bango baza na bango ndengwana te et puis bandeko na ngai na kosenga pe na bino nyo bandeko bozala na bino ba matalana ya ba nani te ya ba mam ngata na monisila nozo ata photo na ete nazo yebisa bino vérité ngana kutanaki na Léa moko o ngana kutani na Belgique tanga yaki mbali boso nga moko tanga na moni eboy elenga Léa kei aza komi absoko tali ngai boy na Léa ozo alada no zitonku jeune pour jeune Léa pone ko zoye mama mais au mona po tuna age ne boy 50 pe kokate na moni Léa na Bruxelles tozaki na matonge ngas na koti so na koti matonge batu nyoso ba telemisa mama na danos to monyo nzoko zaka mulai boye na te tonzi marate ba lula kanga ba mama na bateka na matonge na keti pasi ba oteka ba mikate wana na yeba ni kutu mwasi mo bateka mikate wana to tanga na ba mais aza grande par rapport nanga mais Léa kota ki wana sino mo na Léa zoya boye ata mama moko matonge ninga na ite mama moko te okutunga baningani to akipe na grande sœur nanga jour wango pe to kutanaki na youtubers mususu pe kombone zaranai as akoma osala pe mingi ba TikTok Inès soki Inès Manzambi boy to kutana na pe jour le même jour on a pe na Belgique wana yeko tunga mtu na simba eboy parce que na lina ke mingi na beta iboy to zai na magasin bateka ba bijoux na beta iboy baluki azotala tellement ya asuke ngani ti suka zotala ngaboy aondi mati elongela danozi me eza yote nga bezanga asepeli kutu yenda senga to sala selfie ngate nga senga bloko anata pwani no kena wai
na mona le ya boy batu moko batu bazo ki pena bango yete azo ya ne pe ka bona garçon mobo nga pe so ya na nga kuto isanga bi tela le ya te binga to pese mbote yum to sala pe ba YouTube ya na nga kuto mtapusa nga so ya na nga te le ya nga ka le kana nga nesko na ekolo bane na bien le ya boni mba moko ya sourire a sepeli amoni pe quand même mutu moko a s'intéresser na ye mais na tikala ko yebisa ete yango pe to zamba phone ya sherti eza na yebisa ya ka to sala selfie moko bobo akisaka ba vedette wana ba théâtre po bazana tina moko te ba ko pesa e valeur ale ba fan na ye ba bandi ko kofinga yo na vacances okendeki e baby kitoko te omoni pe mam sango obetie kara pona mam sango ye moko ya awa bato bakumisa ye ti lelo to mona ta selfie moko te photo moko te il fallait ba kutata na ba restaurant. Mais na mona coûte quand même ta belle vie na Belgique à ça là tout mona kaza na Belgique à ça association batu baye bakangi ba photo mais oyo ya ye mam na bino wana ndenge beaucoup misela kaye to mona ta photo te alors que le koninga pe na okena c'est le photo non ça be photo te donc to banda ko considérer bino lisute pona makambo boy ezana tina te no ko considérer bino te ngande na zaka na zana ndako na photo na kangisa na fali pupa na Denmark nga na zana ba photo na kangisa na Kofi ngam na bengsa Kofi mais boy wala ngona tutela ngotolo te mais so na zaiba kimsu besi na ya ko chango mobile na nga loba mu kolo ko tia yango na réseaux sociaux mba mo réseaux sociaux na Kofi je respecte j'ai laissé tomber alors ngai bokotika omona ngate na ba mamsi bananyo no ya nini yango po ani bisalela bo po ni boya batu mabebo po ni makambo ezanga tina boy po ni kokoma bambwa ya ba sila bambwa ya ba belle vie nzambe ngai nde na koli na ndako na biso na valeur otozai nango ngana koma mbwa ya mutu never na otiko sala ngote botika la malamu bonne journée oya kozwa bozui oya kozwa te bozui te oko fingi oko sepeli be mission yo surtout te basala kango po batu ba sepela bye bye bisous.